Mama madego ka wazoboa ka yange makotelema o tokobina e. Eloko ya matelo. Eloko ya matelo. Betana masa c'est bino na bino koto héritier bi kakol autorité nezaki sur bino, ezaki sur yete. Bino sko bo obo tikele ba doya le bo gérant ngone. Omoni eloko malama makasi o lobi entre les loups. On se mange pas. Comprends? Nga naza d'accord ti. Que moulwa yé a retenir ba rigueur wana alobela kakol devant l'écran. Non. Kakol la chef na biso. Ato longano wenge. Olongano wenge kakol la chef na biso. Azave na biso na âge nanu. Ponde to sabo. Atabutu e umeli na bomo inanga. Tongo ebona ngokotana. Na misabo moto nazomona te bilaka na yo nateli yo motema olobaki nakozala mokila te nakozala moto igela coiffe ikote papa na Kerwan éternel kenaya kanda taba ikote sensi nganda taba Fénénéné Nganda Taba chez Hugues la coiffe Ikote papa na Kerwan éternel kenaya Ikote au 174 avenue Aristide Briand 93 320 les pavillons sous bois à la petite porte à gauche association Hugues Ikote 01 41 55 0000 Ntaba Ikote Descartes Construction et yeah! Fini l'inquiétude pour la réalisation de vos constructions de rêves en RDC au prix imbattable. Grâce à votre entreprise installée en RDC uniquement pour vous, spécialisée en construction, réfection, bâtiments, immeubles, vente de terrains, travaux publics, avec les ingénieurs architectes qualifiés au prix incroyable. L'escarpe construction est aussi spécialisée en luminosité des bâtiments et éclairage public. Installation des systèmes d'alerte, intrusion pour des maisons et véhicules et tout d'autres services. Nous acceptons aussi les paiements par tranche au prix incroyable. Pas d'hésitation avec Descartes Construction. Vous serez jamais déçus. Pour tout contact, notre email est descartesconstruction@gmail.com. Notre numéro de contact plus 447 93 92 82 813 et appelez-nous pour Kinshasa plus 243 89 91 56 86 2. Descartes Construction à Tozana Mbongo Moké, opération Tongana RDC. L'agence d'export et d'import Michel Atlantic Shipping et yé bana ya Canada, bana ya USA, bomitungisa lisusuté. Pour tous vos achats et ventes de voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles. Na koti na ba koli na bino na Kinshasa, bomitungisa penzate. Please, bakoya koza koli tinanda. Pour tout contact, benga Michel Lukadi. Plus 1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour la Kinshasa, benga na plus 243 89 551 30 38. Michelo Atlantic Shipping. Yaboye. Bazuwapi. Raf Ngindou, félicitations pour la promotion, ça la pour l'artiste. Que Dieu te bénisse. À connaît pas demander, il n'y a rien en face. Congo promo Raf Ngindou nde naninga mabete Congo promo Raf Ngindou aza mutu aza na mbongo boga aza na bakara danger donc ya mutanzala te. En tout cas, félicitations, merci Sito et Oumela. Raf Ngindou, le présentateur la force créative Congo Promo. Boroto, ça la force militaire na Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo, tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Avec Raf Ngindou, Congo Promo ne tombera jamais. Bigolo Congo Promo nde. Ouais, balobi Raf Ngindou.
Congo Promo toujours, grande puissance. Come on. Congo Promo qui torcos net na film. Congo Promo babundana nango. Ralph Ngingo. Congo Promo. Mesdames, Messieurs, encore une fois, on a un Bino Bao Botala Rabiso de partout dans le monde où les Marabisoté. Au four et Moulin, la grande équipe des Congo Promo dirigée par celui qu'on appelle Monsieur Ralph Ngingo, autorité morale de Congo Promo. Merci à celui qui est derrière la caméra. Janice Célèbre, votre caméraman, responsable caméraman, il y a les bons plats. D'ailleurs, tout ça, on a commis à Kassavobo. On a lieu et temple choisi par celui qu'on appelle le roi de la forêt. Place où il y a à travers Banda Wenge, Zalara Wenge, Tilelo, Wenge Maison Mère, à travers là-bas pour l'un ailleurs. Puis, on a parce que tout le monde a un oyo aza atikali ba doyen de so longoli papier kakol okiti mamor na ye po ali mbonaza aza net azate mais so longoli yama to tikali mamor na ye raison pour laquelle to solana parce que actualité oblige maramba retourner ezali ye pas na biano po ye alobaka tout haut, c'est qui se pense tout bas. Mesdames, Messieurs, dans le baloba mingité, mitou neza lelo. Grand merci à l'entrée des jeux, à tous nos partenaires à travers le monde en tout cas. Venant to mokonzi, motema Dorian fait ça par Brian Italie, yo le Marabi sauté pour dos mokumba na yo et puis just chingo de Liverpool, na pamphile pembe de Liverpool et puis Blaise Samba de Manchester, vous la mitou neza li, biano ze la pembe les gens pour moi de vous dire à tout de suite. Mesdames, Messieurs, vous avez annonce Nabiso, de Tolobi Nabino Cœur, dans la temple, il y a Wenge. Quand je dis Wenge, c'est-à-dire non seulement Wenge, il y a Wenge, mais Wenge ensemble, temple Nango, la Samba Playa, la Samba Playa. Le Tigala Bongo, le roi de la forêt, n'a pas pour l'année, Razoko Bananiva Moussala, Teto Solana, Moko, où il y a Simbi Bongo département, il y a animation. Lui, on l'appelle Diego Kao. D'abord Boni Yomoko, Boni le roi de la forêt, et puis Boni Santé à Wenge Maison Mère. Ouais, Santa Wengeza bien. Santa Wengeza bien. Donc, on est là. Bon, on a fait si Sumbote d'abord. On a fait Simbote na Batunyo sur la fanatique à Maison Mère. On a fait fanatique à Diego. Donc, on a fait si Bango tout Bambote vraiment. Ouais. Diego Kao, en tout cas, tous on a plaisir. Il y a beaucoup de temps. Tous on a biso. Tous on a biso. Parce que tous on a c'est moi beaucoup parce que il y a un moment où tous arrivent à besoin de mais son dirait moi santé dérangeant qui m'a manqué. Parce que les lots Diego Kao, à rôle dans le monde, tu vois que les lots ben Diego en forme. Diego Kao il était en forme en retour dans ma monioso. Nzambe ninga sala biso boy. Tous ala batamu befobela. Batamu befobika. Ma bende zala liwa. Comprends mon tuto belaka donc moi ça m'apprend ils ont un matin na belaki ils ont un temps dans un mon hôpital dans Saint-Joseph donc on a fait si ba tout dans Saint-Joseph ba docteur ba médecin ba nyos ba soigner on a fait si bon ba mbote na profiter occasion na donc na belaki Mexico déjà donc ça va na soigner na docteur na conseil na pesa nga na beta sous 1 mois et demi à repos na salle ngosili asi na bengi susu na kena ça examen normal ça banda ba rep. Ça fait déjà 1 mois que je suis dans boulot. Ouais. Moi, période de convalescence, on a un boulot. Diego Bato Batala, on a un monde, commerce, nous avons un est-ce que vous rassurez que Diego Bato souffle les aïsans dans le caca, parce qu'il y a un monde et mes marins partout dans le monde. On a ce bébé, bébé. On a ce bébé, bébé. Le roi de la forêt, d'abord, que je salue, c'est mon patron. Dans retenir, yoté, ce qu'on a faible. Faut ça bon. Donc on va retenir toujours dans la maison mère et toujours bon. Donc souffle ça faut ça donc bah tu vas c'est là donc faut ça dans normal. Puis bah crise ça. Ouais. Mais ça on mbote na Diego Kao et puis to ko ba mitu na pesa bon. Mama Diego Kao zo boa ka yenge makotelema o to ko bina e. Eloko ya matelo. Eloko ya matelo e donc on est en mbote na na pesa. On a Diego Kao yango wana na de dire on peut là-bas oh tout botala biso mon ami de tous les temps Daniel Bumba le bulldozer d'Afrique. Commune de Kinshasa sous contrôle quoi. Son amoni il faut mon maman qui na Eva la Bumba quoi. C'est la grande famille. Bilele Eva la Bumba Jésus. Wana masana ngai. Eva la wana masana nga donc et moi ebi. Ah mon na moi ebi que tête sur là c'est bon. Mais Diego Kao l'autre mon année bandero bota la biso la mokeli mobimba. So ba mi tout na lelo beau père de Bélément et Bélé parce que Diego ancien hein. Combien d'années dans la maison mère déjà? Dans la maison mère 15 ans on a okende. Donc ndé to ça boy à part yama donc ngai na masana café na maison mère ndé to ça.
biso nde badoyen eza doyen mpe na ya doyen 15 ans eza ebele eza ebele makasi eza ebele me na ebele wana mpe okutani mpe na bato ebele bobose ebele mpe bayaki bazo JB Service, il y a José Baïla. Oui, bonjour papa. Allez, comment t'as réussi? Landanga na biwalo. Ngane mukolo agence José Baïla. Agence eza basée na Rennes. Tous les voyages ceux qui biloko comme ninga mona yaka pona kabula biloko ba dérive za les belete quoi. José Baïla, JB Service, Europe Mobimba, atie biloko pa na yo. S'il vous plaît papa, biso awa na JB Service avant que soit colis na yo, il faut qu'on vérifie ce qui biloko on est commis très bien. Ah, mundo mukirite. Soda ya putu mtatili kolio. Gera yanga. Ba refoule yo. Et puis kolio na jasini. JB Service. Bale ne sapoto, on ne to tile loko. Eza nga de sa simple. Station s'intéresse na sima nango okomona JB Service. Zerana. Quelle a mené passer carte mémoire? Oui, Ziga. La coiffe, il comptait. Salon Hugues la coiffe, il comptait. Une machine de transformation des hommes et femmes. Regardez-moi comment je suis. Vilain. Mais attendez, 2 minutes. Bogard. Hugues la coiffe Icoté. Votre salon de coiffure mixte afro-européen situé sur la Nationale 3 au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois. Pour plus de précisions, veuillez nous contacter au 01 41 55 00 00 ou encore sur notre site huguelacoiffeicoté.com. Nous sommes ouverts tous les jours de 8h à 20h, même les jours fériés. Hugues la coiffe Icoté, l'homme qui coiffe la ville. Hugues la coiffe Icoté, le salon de coiffure mixte afro-européenne de proximité. Au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois sur la Nationale 3. Un seul numéro, 01 41 55 00 00. La beauté de votre chevelure chez votre frère. Hugues la coiffe Icoté, même père, même mère. Chikicha, chikicha, cha cha. La beauté peut tout changer. Salon Hugues la coiffe Icoté. Quelle beauté! Sexy pour les femmes, dindindi pour les hommes. Les kabazo qui ne bazo tika tika bino surtout dans le département d'animation. Quelque part ils ont manqué au TP bandeko belé pe obake. Naza le seul animateur na boka na plus de 10 à 15 animateurs na wenge. O animateur mota sala ngona wenge. Départ à c'est le ngana maison mère. Quand on a côté maison mère nakuta brigade prince l'obeso. Balongwe. Moussa Maria aye. Nani soit yaki. Quand je me rappelle bien. Sabena yaki nani sous ambulance. Ambulance yekuna to comité. Basé belé na bokana bango nyoso. Na gérer bango tout. Bona ba mutu mo atilo babwe mutu ambushi. Mutu ambushi liboka. Liboka. Liboka ya pondu mutu to yambila ye. Liboka ya pondu libo. Pena petit na so musu Brandon. Brandon aye. Na bwaki na ye. Kiriko aye. Kiriko. Na bwaki la ye. Donc naza animateur moko boye. Nga yango na mibe nga so animateur tena lo banga za talako. Oh. Yo so no bina talako ça va venir non. Na zongela nde ngande mnande simba nde makamba ve non non. Pona minute sanga ya ba animateur baza metala kwa te. C'est le comme chanteur animateur, bila comme chanteur animateur. So yebsanga ngaka mnosa animation. Na masala nga jantamisini. Chef d'état-major. Na masala nga jantamisini. Monsieur le Batouan, ne toi, man, qui est bataille quoi Congo. Autant que j'entends ça, bien parce qu'il y a un angambo moussousou, mais depuis Pébino, les lopés jeunes génération Bimi, tout le monde a pu fabriquer sa Bimi, mon repère à travers un abino na Wenge, il est pas une banane, il est Seda, et puis dans l'autre 3 jours, tout à l'épée, et pas faire épée. Jeune frère Nangaï, Kunzarado P, Abimaki, Baberse, Babimaki, parce que Berse peut courir au travers un épakenda. Et belé pe ba ya après belé nyo sono o ba bimi pe lelo nani pe yo ka bobite mantuka ndero vena nzela yango te ngam ta so ninga no lito ya zate parce que no la tala pas ne belé na ba bo identité nanga ba bazola nanga ba photocopie nanga yi comprendre et ça nanga bien donc et ça nanga bien vraiment
musique eza sa frontière moni musique eza sa frontière donc esalanga bien naoka bapeti na biso babwaka c'est bon esala bien parce que bien na ngai ala nini babwaka voix Diego voix Diego lande hein voix Diego lande si ozwi pecho abwaka epa Robino alanda ne ka shomi alanda afe da Diego si ozwi oyo abwaka epa Fabrice alanda afe da Diego si ozwi oyo abwaka epa Fali alanda afe na Diego si ozwi oyo abwaka epa Ferre alanda afe na Diego ngasi kosalanga bien esalanga bien. Mais Diego Kao, par rapport à la carrière, parce que aux 15 ans d'animation, ils ont mouqueté. Moi, on a 15 ans, on a collé déjà comme une moto. Donc, à la tête, on a comme un majeur. Côté, c'est eux déjà. Mais c'est quoi on attend normal? Qu'est-ce qui se passe le long de moi? Moi, parenthèse, moi rapidement. Tout le monde a mon repère qui n'a bien hérité Watana, mais au mais la paix pour travailler, paix à ça la paix pour travailler service na wenge, le lot à ça l'établissement na. Ben Européens nous sommes besoin na wenge, le lot basali ba soldats na yé, notamment Olivier, Mich Kangandou, Diego Milito, na petit na biso gutu à Boraki 7 jours, nani comment on est sur nani na Bosania ambulance, on peut pas singam ba travailler na hérité. Mais on dirait bino na bino babalelo ne se mange pas entre eux, on est besoin bête na massa c'est bino na bino koto héritier bi kakol autorité les aki sur bino les aki sur yete bino sko bo obo tikele ba doya le bo gérant on est omoni eloko malama makasi oyo lobi entre les loups on se mange pas comprendre ngana za d'accord ti que muloko aye a retenir ba rigueur wana alobela kakol devant l'écran non kakol la chef na biso ato longano wenge olongano wenge kakola chef na biso azafe na biso na âge nanu ponde to saboy o motine to sola ki camarade ateka ne so ba camarade to âge moroté ki camarade oyebi ke o azafe nanga ne sina mona boy ya dode no nansa afe nanga mais aza camarade nanga yi vous comprenez kuluwe a petit nanga mais aza camarade nanga yi vous comprenez camarade qui va acheter mais na marque ya retenir ba rigueur bongo neti au dénigrer kakol les a bien ta moukete les a bien té est-ce qu'il y a dénigré pour la vie à autorité au marambo et ressort le peine à bino et pas naïa ressort la non kakol c'est mon chef kakol la chef la ministre moi je dépends wenge vous comprenez elle refine en esi kakol elle refine en moi 25% foutez barat ngata ata alongwa comment ata longwa jamais place na vendre nga ba finga na rolinga ba finga été atalunga parce que on est des amis to souffre to mata ba avion to tika ba famille bakanga biso on va pas bakangi biso to ala frontière na ba frontière to ba famille ce mon aime ninga sala ke loko mo ba déranger que le ben no mabe ba nini lo bile na ndenge mo boy ke non boy que le grand TV on finga muninga boy non c'est pas ça moi j'ai pas aimé ça na c'est pas nanga ngote. Je me bien à frère nayo s'il faut s'adresser na frère nayo zo talo siko loba na frère nayo ngana osenga na ye a s'excuser vers vie na ABC a s'excuser vers vie na pour ye mom ta esa biso ke wana vie na ya kitambo ya ngembo bango bale ba ya na leki donc singa famille ben na ekata na ate basola ba ya na leki ba ni na loba affaire publique comprendre ya donc basola ninga bien comprendre mon dieu Diego Kao mon dieu wenge na bino pe kenda na na ba clash na ngobongo quelque part on dirait ça style la wenge bongara mo ba masase betaka te on a pe migolo brigade koto ye pe na nde on a moro o travailler na moro pe za na bino faire gola masase zo betaka ka boy on dirait wenge bo kenda na masase ya papa wa musique kala musique lelo ko mi betelo na bien chana marché ba se pe na on tala ba TV natala trace Afrique natala trace urbaine natala trace kitoko total bango ba bible total bango o zo beta ba la xiaisi na misu pe ba ngenda akena trace afutika mbongo po batala ka ba elisi oh quelle intention oh aya afuti la bataka ah buye bitenzu eza bien na cadre de la promotion kasi rebelo ko mona retena na finanga premier jour temps pressé bima Massika. Premier album na le roi de la forêt que j'ai salé en passant je peux te regarder là le fait dans monib le monib baya asenga le roi de la forêt ba CD agetika na ba chaîne
obi ma mouvement na ça fait monib abi monib na selika cd moko oyo amone za kitoko asomba acha devene batala yo beta musique moko na futa na chaîne Vous avez une promotion, peut-être on a YouTube, télécharger, vous avez une promotion, c'est que vous téléchargez, vous téléchargez, vous avez un succès, vous téléchargez, vous téléchargez, vous avez un doulet, vous avez un musique. On a un doulet, c'est que le lot à la paix, quand on a bien payé maestro. Ateli biso nzoto ebina na ngote likolo ebina yango moko mundi bope abi nzoto ebina te lipeka zo bina yango moko koto be dozongi na fali abisel biso école ati batu nyonso base batala balanda mulongo atangisa bango dozongi pe boye faire ali biso 5e classe bana nguba kaka boye na ba feti kaka boye so yo en tant que mbiaka ya animation ya Rolandi bango nyonso na selo ko bosani abosani nani songanga la boye po nini Babo Mabiso King Alesh Alesh Bigolo pardon bande ko monde entier azamo ja mona wala azamo mystique bosani siko na clip na epeza mystique bato yo tangelinga wana yes ko aleki bango la succès mais ba bina bango yete ane no orchestre te parce que bato yo tanga wana bana ba orchestre yo boya soin ta place ok na ngai donc amna na peso bilore bimi mais ta place yo ok na ngai tiens si to ko voter les sous biso baso bana bino baluka ake wapi asa wapi mais siko bato tangela ngana baluka bango bongote bat baluka bango bongote to beta musique teke na keboy pi mutu na ngamo basala na chaîne na ando changa te ngavanda na batrace tala bato tala batrace wana nata oyo sona na pese na ngavma boitando génération na bino pe belé ba remote c'est leur romano yemba bila monsa ne ba rumba on dit pe mi bo ça soupe tourne animation ba ça la bongo po nini ya mo amna ibsio na nefsa go na sinu neso que c'est le akoma chanteur animateur bila akoma chanteur animateur comprends Prince akoma chanteur animateur ataka mo lo ne denda zo peta pe na boîte edenda bidenda ndenda aso mais bateau tangela ngana ba obeta na difficulté yekuta obeta ko leka bango bandela bango na kidiego parce que na tala yizamba zamba semaine passée oyaki ne lo mo bo telemisa la samba pesa bango no mo lo mo muke ya kidiego o ba comprendre que Diego Silati asalika jaune mama motonyo swala ti jaune azobule bula migolota jaune boula la taxi c'est remis jaune en plus même moi si même mobile tout au 19h kolinga moi sinon la ta jaune te jaune remis c'est mère ke boula c'est le versement c'est père ke boula c'est faut il en versement tu comprends faut il en versement zela mukenga zela Diego bandeko balandi oboza olibanda mboka bomona sima biso to amna na balabala omona ne ba taxi ezoleka boye donc so monika lo jaune yango wana taxi ezoke ko bula so yo s'inspirer kuna to montateke li onda boule loin ta 207 jaune obili morala nga 207 400 na ngambu ba tutayo tala moni biso ngane na zabenga ko mabule makambo ezoleka na minicho Namo boule mambo le kana minicho yako mikolo na jaune wana mututu wana taxi na e po boula fo cha jaune osoko boy bakangao nakosi papa ese ngasi nakosa Ils bazonga na jaune jaune motonyo swala ti jaune azobule gambela sando bumbu bokasa amata Bosco ebilo ko mikolo na nango susu nini les susu pese loko mama ozo mwe loko so pese loko te ozo ate papa omele loko mikolo na mabe nana ozongi na kanda nazo biso mikolo c'est jour wana ye nango siko tour na mikolo maro so chenga mikona no boka nganga bakri so betika guitare ko bakri ko minge belé trop ambulance qui est libre le qualité pour le besoin pas qu'il n'aille boy na 7 jours beaucoup ndiango masanga ku brigade longwa etangela ambulance masanga brigade longwa
otangela nga ambulance na studio aza peka adversaire po ye pas travailler dans le département na animation sala moto osola na ye ye bosola na nani bayebisa entre les loups on se mange pas yo molinga na lia ye ah papa tobeta temps présent alebe kolobe kraka basalaka diegoka ozobwaka yange makotelema o basalaka bamama botala nsima ndenge eza kodenda ngai ole moni elengi ndenge eza kodenda aledenda mwa moke pepe nsima ndenge eza kodenda ye basalaka alaka te bato bao batali leviki babeti maboko na pale basali bango mpe mwa bien mwa nostalgie wana yo balaka te est-ce qu'on a bao batali yo po totika biso Diego Kao jaune tala likambo na jaune oyo tika jaune parce que na bato batali biso Diego parce que oza na repère tout libéré na biso ozonga na musala merci na ndenge accordé biso mwa temps muketo solo na yo bandero batali biso na monde entier ba retenir nini po to kuta na mbasa mabina na ba yolo na ba sanze te mne to vendre na kimia po to panza sous lisonner so ma pas mbalo beza mo bele si ba fanatique maison mère na pesa bango merci ba retenir biso ka non to za mission na bango to ba servant na bango donc tout ça la pour maison mère et ça la bien biso to ba umbu na bango. Donc tant que tout ça, ton ça la kaka est fort. Donc yo personne na ngam mozala mo le mo boya mo oye yakao tala boy. Mais na habité soyi maloba na lobby oye déranger soyi nani oye déranger azongo na ndenge mo boya normal bon. Et le kana ngwa na bo sente na pesive na ngam mo le chef de la ville, le général Kasongo. Katele mon général Elvis PC Mbote nae na bo sente pété venanga Carl Lewis na bosani était na PC Mbote nae c'est formidable Toyo Diego obi formidable te wana photo na le roi de la forêt ngana marque de bossa le roi o sko ba Hollanda yo pesa kabona ba on a numéro ba rozo po bele pe ba linga ba bima po bi yo bimsa pe ba to bien po ba linga ba bima kabola pe numéro ne ba rozo yo mbala moko te nga songo benga ngai ko lukanga una WhatsApp te nani te benga ma allo to solo li 81 74 32 31 andela ngosus 81 74 32 31 donc wana ozo mutute wana ozanga soki na ba WhatsApp okende na ba Facebook osola na mutu mususu yo ka sola na mutu nzo ka sola na ya karote pour na bloquer tous les réseaux sociaux donc na tellement zonga ba travail na hôpital banini sur na bina téléphone internet nani ezonga mutu na boulot donc na concentrer na boulot na fungana ba réseaux sociaux na après donc na boulot donc merci Diego. T'as le niveau jaune. Il y en a jaune, pardon. Mesdames, messieurs, nous on est pratiquement arrivé à la fin. Si vous avez aimé, dites merci à Johnny Célèbre derrière la caméra. La moins qu'il passe à Zawa. Non, on a beau s'agnoter, on a beau en Okaka. Il passe à la sécurité, on a beau Okaka, Pachol. On a beau on a beau s'agnoter. Merci beaucoup, Nabino tout en tout cas. Vous dites que la branche dans le programme Nabiso, quant à moi, je vous retrouve très prochainement dans un nouveau numéro. Mais surtout, je garde et je maintiens le même enthousiasme. D'ici là, portez-vous bien. Bye. Bonjour à tous, vous êtes sur Congo Promo. Si vous aimez plus de vidéos, cliquez le bouton en bas, abonnez-vous à masse. Moi, Bérodès, je me suis déjà abonné. Il reste que c'est Nathalie Makoma, promo sur CPLA TV. CPLA TV Box est commis à 55 livres. Et encore plus, 10 jours gratuits. Et encore 15 livres par mois. Abonnement à CPLA TV. Oh mon Dieu. En profitez. Boya parce que promotion awa. Et zaline kopé la moto. CPLA TV. Wow. It's the best. Nathalie Makoma. À bientôt.